Congo Check Check TV Yasiba Mutombo Congo Check Check TV Yasiba Mutombo Ina Yese Na Congo Check Check Mama Yasiba Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa mambote uti na cœur sensible abandaka na bino babone na biso po boza batu mo bosolaka bien sans bino toza dans le néant na kimi susu mbangu kopesa mon boss Sibu Mutombo boss na biso ya Mufude vraiment azwa gros bisous et uti na cœur sensible na pesi lisusu mbote na Koko boss wadani mbambu na arène mobali ya mama Christine ye azali kolo versas oya solo wana vraiment na kimi lisusu mbangu kopesa mbote na ndeko na ngai Pacheri Katembwe Chaleur à Luanda zwa penza gros bisous uti na cœur sensible yo yebi kaka bandeko balandi ya Congo Check Check TV vraiment cœur sensible lelo ezali ete likambu atalisa peuple congolais likambu atalisa ba voisin to utaki komona video ya ndeko na biso mwasi ya Congo Brazzaville ndeko mwasi wana na yebi te soki amelaki masanga soki penza ezalaki bomoto soki ezalaki nini menga na en bref ezalaki haine oyo aza nango asabolaki biso na lolenge nyonso alobi oyo esengelaki aloba mais bandeko matoi ya cœur sensible ya boss Sibu Mutombo ya bandeko nyonso oyo tosala na bango na Check Check matoi na biso ezikaki a cause ya kwa bandeko babengi par-ci par-là oyo penza bazali ete bazali bandeko ya Congo Brazzaville bandeko na ye moko ndeko oyo asalaki lisolo mama wana oyo afingaki asabolaki biso ba congolais me bandeko na ye batu ya Congo Brazzaville vraiment bafukamaki balelaki basengi bolimbisi balobi ke tolimbisa soki totie ba audio nyonso ekezwa biso temps eza télévision bandeko bino moko bolanda audio ya mama oyo ye pa azali moko na kati ya bandeko ya Congo Brazzaville bolanda mwana mwasi yango azwami problème mwana mwasi oyo asali video oyo oyo lelo bato bakotomboka balabale na bakoloba mwana mwasi azwa makambo na niveau ya Brazza mwana mwasi oyo ya mokongo oyo azoba oyo ye moko moni ye meme nzoto ne wana aza propre ye moko meme nzoto ne ye moko kaka bayebaka mwasi na nzoto mpe ya mwasi te ye moko mpe ndenge azanga mpe moni ye mpe aza propre moto abongo ebe alobi te asala mobongo akende ba Dubai akende bango bafi ya Brazzaville oyo balava mona mokele mwa Dubai mwa ndini amoni ke ye aleki bato tu soki azwi ku oyo bafingi ye na mobali azalaki aboye u azalaki aza boteli mobali etangamaki ndenge aseki ayeba kosimba mobali na ye te paseke esiko na ali oyo nayebi ke naza mwasi moninga mwasi neti kino aza kompotelaka fi mobali te parce bakalite aza na bonga mpe bakongo bala mérite yango mpe pourquoi pas attends talaka ndenge jeune fille wana aza jeune fille no mwana ndenge orne ndako jeune fille orne ndako mbindo bongo ndeni ya na ngai na bato yango mpe bazofinga ye wana bato yango mpe bazotala bazoyoka ye wana bazomwa te ke ye moko ndenge aza wana ki jeune fille na ye ezomwana na sale te parce que talaka ndenge aza ka ndenge orne ndako lokola nganga biloko ebele na kati soki mpe bawana mpe soki balulu soki mpe badudu soki mpe banini bayebi nango nayebi te mwa biloko boto na kati ya ndako talaka asala mwana mwasi yango ye moko talaka makolo na ye nga mpe namonaka bato bafingaka wana bato bakɔtaka na bajus ya bata boye bon ya kaka parce balobi parce mpe soki ezalaki na place na biso toza to ezala mpe na place ya baninga soki mpe ezalaki ke
kinoa bafingaki nini congolaise ya braza kasi mpe elingaki ebetaka mpe kaka bapolémique mais moto yango mpe ka modele ya moto yango ndenge aza wana bazomona ete aza moto ya polémique te ye lelo yango mofinga bakinoise ya braza ya kini lelo me bango balobaka bakongo babanani bakongo balobaka bango babazairwa no omoni te bato mosusu balaka soki alingi ayebana na ndenge mosusu amolunga ayebana kaka na vraiment surtout na internet yango ekoma bamoto tu omona mpe ntina te akongo oyebana oyo ya pasi Bonjour, ya mwasi. Bonsoir, ça dépend na ba heure nini ozula. Ojo oyo. Ya mwasi na yebi ki ozolala nani ko osalaki lobi trop fatigué. Ya mwasi nga na ye na audio oyo na nsima ya audio oyo mpona korépondre situation oyo eza koleka mpona communauté na biso. Ngai nazali ndeko na yo ya mwasi nazali tous les deux Congo RDC R Congo Brazza donc naza na milieu na kati nazali tous les deux Congo na ye na sujet ya lelo oyo ta mwasi soki na ye envers yo parce que nalandaka yo mingi ya mwasi plutôt tolandaka bamateya oyo pesaka biso éduquer ke masse yo fingaka te. Voilà pourquoi nga na ye na sujet oyo envers yo ya mwasi mpona ndeko na biso oyo ya Congo Brazza oyo asalaki o video wana oyo eza kocircule internet mobimba ya mwasi epesinga mpasi mpe na maoyo koyoka bamakambo ya ndenge wana ye ndeko na biso ya Congo Brazza wana je sais pas soki problème nini ye aza nango soki ye moko ya RDC abotolaki ye mobali toyebi te soki asala ye nini toyebi te me akoki kofingisa komunauté mobimba Brazza te. Naza d'accord na audio ya video ye asalaki te nafandi lobi kosuivre baémission par-ci par-là nayoki bino média ndenge olobeli problème eza te ya mwasi nga na ye na nsima étant que citoyenne congolaise ya tous les deux Congo koprésente baexcuse na ngai na bandeko na biso ya RD Congo en tout cas na bolingo ya Nzambe nayebi ke basali baémission par-ci par-là balobi te baoyo wana ya Brazza mpe basimbaka bible bafingaka lere nyonso ya mwasi na ye étant que citoyenne congolaise koprésente baexcuse na ngai na oyo nyonso tu elekani wana oyo mwana mwasi wana ya Congo Brazza ase comporte mabe ti ya kosalela baninga video mpona kosalire bahonneur ya mboka na biso eza kitoko te naye koseta pardon communauté na nga elimbisa mwana mwasi wana parce que toyebi te intention nini ye asaleli video wana vraiment franchement biso tout toza choqué pourquoi aleki ntina video kosala bongo je sais pas mais na nsima ya audio oyo ya mwasi yo oteyaka masse nayebi ke yo kopartage audio oyo te kokomela matoi ya mwana mwasi wana ndeko na ngai ya mwasi oyo osali video mpona kofinga bandeko na biso ya RDC Congo tika ete conscience na yo esala yo moko osala ne fût-ce ata audio soki pour ne pas que toloba video encore audio ya kosenga ata pardon soki yo okendaka ndako ya Nzambe soki oyokaka liloba pourquoi kodivize bakongo mibale boye biso nyonso tu tozaka mboka moko toza bana ya tata moko mama moko toza bana ya tata moko oyo ezali tata na biso Jésus Christ de Nazareth bamingi bazwa ngolu ya kozwa comment on appelle ça bamboka mibale en face lokola biso te et biso nzambe asalela biso grâce yango mais pourquoi se diviser ndeko na biso ya Congo Brazza pourquoi se diviser pourquoi
pourquoi kobimisa ba parole méchante envers baninga eza bien te. Voilà pourquoi il y a moi si naïko telema et donc communauté congolaise au senga pardon à part ya mwana mwasi ya Congo Brazzaville wana. Yaya naïbi ki yango ekokota na bandako et choqué bato ebele et choqué média et choqué ba yaya ba bana mikie basala ya nzambe mais olimisi kaka parce que lobi na landi ba interview mosusu basali ba émission ebele baza raison mais tolimbisa na baninga ndeko mama oyo vraiment boyoki bino moko audio ya mama oyo ndenge kaka nalobi na ebandeli soki totie nyonso eza penza ebele misu babengaki na batelefone baleli penza bandeko ya Congo Brazzaville me ngai cœur sensible na bandeko mosusu bakongolais balobi ye moko fo asenga peuple congolais bolimbis po ezalika moko esalamaka te ezalika moko penza na kotala penza boye epesi biso pasi mingi. Pourquoi boyina biso tosala bino nini na 95 tant bozalaki na guerre boyaki na Congo oya biso na RD Congo Kinshasa toyambaki bino bapesi bino bisika vraiment bozalaki bien accueilli na 95 biso toboyaka batu te toboyaka batu te ndenge moko na ba pays voisin mosusu sikoyo mboka oya ba pays voisin mosusu lolenge bakomi komona neti basakanela peuple congolais mais tango bazalaki na ba guerre bino moko boyebi conscience ekosaka te boyaki na Zaïre toyambaki bino mais lelo biso toza na passe mboka eza na kati ya vallée de Baka tozokufa lokola banzinzi bazoboma biso lokola bangombe na battoir bavoisin ekomeli bino sujet de monkeri tokomi bato ya kotiola mwana mwasi o dénigre biso na lolenge moko esali vraiment passe esali passe ezali kamoko biso ba congolais to supporter yango te fo oleka osenga pardon po yo lobi ete okendaka na Dubai ba congolais o baza na Dubai baza na ba photo na yo elongi na yo mama yebaka congolais aza partout dans le monde nazo peso conseil et pai oyo mutako salo mabe okoyeba te biso na check babengi biso na ba congolaise ba congolais oyo ya Congo Brazzaville o bazo réfléchir o baza na bo moto o baza na bo nyamate lokola yo babengi basexcuser mais tolingi to yoka na munoko na yo moko mama nazo peso conseil kotia na yo boyete bivimba longola orgueil tango nazo peso conseil nga moko na yebi pourquoi po congolais na ndenge tozomona pasi boye biso eza batu moko tokoki kofanda na Europe te po mboka na biso eza mboka moko eza na bozwi koleka mokili mobimba bino moko boyebi soki tozalaki na kimia neti ngai na koko fanda na poto te jamais na lingaki nazala na mboka na ngai mais tokomi sujet de monkeri o dénigrer biso na façon nyonso tozaba miyibi ndenge ka kolobaki wana mama leka senga pardon na peuple congolais olobaki okendanga na Dubai ba congolais à Dubai baza kuna soko ke na Turquie ba congolais batonda meke ndenge ezabwe ba photo neza partout soko kati na Kinshasa mutu akosalo mabe mama okoyeba ete puisque congolais nyonso oya yoki makambo yo lobi toleli toza na émotion toyoki passe vraiment toza ki déranger comment batu o toza na bino pembeni tolobaka langi moko okende ko dénigrer mboka monene lokola Congo
oyo toyambaka bino topesaki bino ata mai ya pamba topesaki bino bisika ya kolala na 95 mama mpona nini kobosana mbangu boye ozwi bavoisin mosusu wana tina lelo toyamba bango baza na kati ya mboka wana basomba balopango ngai ntango nazokola na mboka na ngai tobandaki kodistingue te ke oyo azali angolais oyo azali moto ya Congo Brazzaville tozalaki ensemble bandeko pourquoi biso batoza na un grand pays tozolakisa amour moko epai na bino bino boza na haine kati na bino mama conseil on apesi yo yoka yango po oke mbangu mingi olobi makambo esengeli oloba te mama nayebi te plaisir babandaki kofilme yo tout d'abord yo moto okendaka Dubai me bamibali nyonso bakongole oyo bamoni yo mama babengi balobi ozwi mpe audace ya kofinga bakongole me place yo fandaki sali te divan oyo ofandaki wana ekangama na basupu soki ya bamadesu tala basaki oyo otiaki likolo eza basaki moko batekaka na RD Congo na 2000 francs congolais mama mena munoko olobi ete okendaka Dubai oyo okendaka bapesinga plan na yo nyonso Dubai oyo okenda nde kosaki numba yo okendaka commerce te heni ya mama oyo akatisaka na mboka na biso na Congo wana ntango akatisaka mbala liboso ayokaka kaka Congo po Congo ndenge tolobaka eloko ya makasi bino moko boyebi conscience ekosaka te mboka nini na Afrique babandaki kolia mbongo na bango na ntango akala na poto ezalaki Congo soki oye na bambongo kuna bazaire okoliango na Belgique okoti na magasin osombi biloko oyo nyonso yo oza nango besoin nayebi te nana ocontredire mais ozwi courage mwana mwasi oyo hene azali nango bandeko akendaka akatisi kuna amoni mibali ya kitoko asutukeli mibali aye kobeta lisolo abi non biso mpe mibali baza na bango me makambo namoni na Congo Kinshasa bamibali moko ya propre okomona balati bapantalon noir na bachemise ya pembe bafile vraiment namoni mibali ya kitoko na Congo basi na bango kitoko akendaka lisusu ake kosala kindumba bandeko yende sikoyo mutu akrakaki mibali na biso akomi kokabela bango bambongo eloko oyo akendelaki mpo azwaka te nde yango bomoni ete hen mutu alingaka ya aza te ndenge yo lobi ke biso tozobebisa mboka na bino mama obetaki maboko lobi président ya bino kuna azongisa bakongole nyonso na ngambu kuna na RD Congo mukile eseki yo président oyo ya bino wana aza kinois ye vraiment aza vrai kinois oyo mpenza ezali ke 24 commune ya Kinshasa epai oyo kobombela ye eza te yo lobi biso toye kotia désordre na mboka na bino kuna bosa na bikolo mibale bamboji na mususu balari boyokanaka puisque nazwi makambo na source soki osengi bolimbisi te naza na saki ya makambo na yo na koleka lisusu mama na kopwato na degré moko okokomprendre te fo oleko senga pardon na peuple congolais boza bikolo mibale bamboshi na balari bandeko bikolo wana mibale tina lelo balobanaka te baza na rancune donc balobanaka te baza na binemi moko grave nayebisa bino nini na 1952 mboshi moko na mulari eloko bawela kaka kimpuka ya bikwanga kimpuka oyo basalela bakwanga nde yango bawela tala niveau ya mboka mama
nazo lingana kota na mozindo te po nazo pesa bandeko mususu ya Congo Brazzaville respect belé po ba intellectuel pe baza kuna bato bazo réfléchir baza kuna lokola pe basengi biso pardon nazo linga penza na kota penza te mais yo dossier na yo na sanango na ndenga kusakana te bamboshi balari baswanaka bawelelaka kimpuka ya bikwanga kimpuka o basailaka bakwanga nde yango bawela ennemi tina mukolo ya lelo bikolo wana mibale bayokanaka te siko bikolo wana mibale mama yebisa ngai tango bawelaki kimpuka ya bikwanga na katikati ezalaki congolais mutu azalaki congolais mutu akotaki des autres tala mboka mobimba oyo ozolobaka bacongolais babima ennemi ekota kaka likolo ya kimpuka na seki yo mama na seki yo okamusi batu vraiment toza sous émotion ya koyoka makambo na yo oyo lobi o dénigrer biso na façon nyonso soki ozali mwasi penza oza na mémoire oza na mayele tanga ba commentaire nyonso ba o batie ba commentaire o basiliki wana eza kaka ba congolais te na bandeko no ya Congo Brazzaville mama eloko na yebiso ya suka ngai pe na chite na ngai na komi na ngai na suka senga pardon ata na audio yebaka banzoi baza partout na mokili mobimba ata na Congo Brazzaville ba congolo baza kuna balendo salo mabe sans le savoir po misisa oyo timoli c'est trop ok penza loin mama na ngai vraiment bandeko nyonso na suki penza awa nazalaki penza déçu très déçu mais na bandeko babengaki balendisi biso balendisi peuple congolais vraiment bipai nyonso bozali bozwa gros bisous oyo ewuti na check mobimba po boza po boza batu oyo bo réfléchir na bizarre na malheur na mwana mwasi oyo ndenge batu basekaka ya nkada mpe balobi vraiment merci mingi tosuki penza awa ciao Congo Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek mama Yasiba Mutombo